Oui, bandeko bokoto tosola makambo mboka. Mbote mingi na bandeko tuba kolanda biso na kati ya na chaîne oyo nyonso kozwa naza kosenga bato tu oyo bazala na ba YouTube na bango bokozwa image oyo tie na site na yo. Donc ekoza revendiquer te, c'est pourquoi na salaka tout na l'examen na Facebook na ngai sans que ezala revendiquer quelque part parce que naza besoin ya message ekende mingi oyo nyonso amoni ki aza besoin kozwa image tia na YouTube na yo. Je pense que image eza revendiquer te, donc na sali yango na pona servir mabele na biso bandeko na ngai. Merci mingi na bandeko tu boso kota déjà na moni Saran Tomba, merci kosala bien vous partager eloko mona constater bandeko na biso boza na moi problème moko muke oyo bolandanga bien, c'est bien, mais vous facilitez pe bandeko mususu oyo baza musika bako kolanda à travers yo ce que vous partagez ndeko na ngai ekosala ke ba amina yo oyo ya Facebook bakoza informer mboka na biso eloko ezo boma mboka na biso eza parce que peuple aza informé te na niveau ya ba international mutu nyonso ayebiki tout ce qui est ba chaîne internationaux balekisaka biso te makambo na biso balobelaka yango te soki okepe na Kinshasa sur place okomona ke na ba chaîne oyo loko bokomona ke balakisaka makambo ya mboka te na ba chaîne nationale na bino. Mais moyen moko otolekisaka ba information eza plus na ba réseaux sociaux yango soki oza vraiment vrai patriote ndeko na ngai zwa temps ya ko partager pour na ba ami oza na bango bakoka ko landa pe émission oyo ndeko na ngai soki osali yango te quelque part c'est comme yo peut contribuer na kati ya ko distraire peuple na kati ya kucha peuple na kati ya ignorance makambo tout tolobaka wana ezaka plus pona ko édifier et ko mobiliser peuple pour peuple à conscient. Merci mingi na Jano Pétrole, merci mingi na Boki Chouayambo, merci mingi na Vieux Vincent Kambale, merci mingi na Papa Tom, Commanda Guilain, merci mingi na Vieux Edi Bolongo, merci mingi na la plus belle de toutes les femmes, parmi les femmes, donc elle est parmi la belle Yunishe Panze, donc mon cœur, donc mon soit dans la place à la place à Pemela Kambo, là écoutez Nangaya plus. Ils ont eu chez Banze, ceux qui ont moni commandé, soit à moi, matama, moi, chemise va repasser. Donc, ça a toujours dans mon toit à Pemini Naye. Alors, toujours derrière un homme fort, il y a toujours une femme forte. Donc, c'est une chez Banze qui se cache derrière moi. C'est pourquoi vous me voyez toujours fort en tout cas, parce qu'il n'y a pas même l'ombre de lâcher. Donc, on va vous combattre jusqu'à ce qu'on va gagner. Sans oublier que Bandeko Onyo Subaya Kaka. Merci mingi na bandeko tout oyo so ba se déplacer ka pona koya ko sala ba course na bango na magasin oya biso ya Gessin Strat et pas ya la femme intelligente, donc la fleur du jour Yunishe Banze boya ebele bandeko na ngai. Merci mingi na moni batonso sa ba commande ba maputa ezali vraiment bandeko na ngai na priya bien boya ebele na moni ndeko mo lobi son merci mingi Eli bakwa na ko matsama sonke. Merci mingi na tala pe côté oyo bokoyi bisangai boli bisangai so ko moni moi le mot désagréable wana. OK, je pense que bozo yolandanga bien bo tchangai so ye signal so ye sont échangés. Donc na bande koloba boye derrière un homme fort, il y a toujours une femme forte qui se cache derrière, et moi c'est Yoni Chebanze qui est derrière moi. Donc ce que moni commandant soit toujours déterminé parce qu'il y a une femme derrière moi qui s'appelle Yunishe Banze et Kanji, donc parmi les belles, elle est parmi. Donc, parmi les intelligentes femmes, elle est toujours là. Donc, et elle répond aux besoins du peuple. Donc, dans le magasin, où ils ont côté que la bino biloko kolia, ba transfert en bongo, ba t-shirt pour na ba fête, bandi onangai, tous à la patriote, déplace-toi, viens à Aloste, où ils allaient na code, il y a 3900, yaka ko somba biloko ndeko 9300, je m'excuse. 9300. Boli misanga na za un peu na confusion mamuke ya bakwa 9300. Merci mingi na moni Eliba kwa lobi 100% son eleki kitoko. Merci mingi na bande kutu ba boya na Lost na Gessin Strat na 9300 na Lost pour na kosomba biloko tout boya ko soutenir mère de la nation, ça veut dire Yunishe Banze. Merci mingi na leader Claude. Merci mingi na Muyongo Luzombo Mukeba Mubaki, je m'excuse, Mubaki.
Merci mingi bande ko partager naza na yena sujet moko na je pense que mutu nyonso oyo aza vrai patriote na son oyo na koyoki sabino et ko ça siko bino moko bo juger jambo nyango Lusombo Mobake merci jambo sana bino moko boko juger makambo na lingi na yoki sabino soki bande ko na ngai vraiment makambo to koyoka pa soki toza lisusu nation on a ligina yo kisabino bino moko bo juger tango toza koyebisa kini Tshilombo teki mabele bande ko na ngai toza lisusu une nation te tosi tokomi na yebite na ba nation oyo kokaki kotelema likolo liboso na biso te bakomi lelo kotelema bande ko boko tebele na yo kisabino bino moko bo juger comme ça soko za vrai congolais okomona ke ba o nyonso to senga ka bosala ifo bosala yango bande konanga bokota en tout cas na yo kisabino son pona koyebisa bino ke bande konanga basakala na mabelete mais bande kona biso ya ba taliban bande kona biso ya Kasai boteki mabele bande ko boyoka président ya Kenya o bayoki yango bo partager mais o boyoki na noté boyoka président ya Kenya bande konanga boyoka po oyo ezali ya kotanga te ezali nde boyoka son. Merci mingi na bienvenue Robert Mpasi merci mingi Mbingazo Kongomani bande ko boyoka bo partager bande ko ngai po bande ko mbele ba comprendre bo mona ke Tshilombo za ko distraire bino bande ko ngai Tshilombo teki mabele munoko ka élection bande ko kende ba élection ndenge ni boyoka président ya Kenya bandeko comment tu causes la peuple à bololé boy Choupette Mpeti merci en tout cas bon partager surtout bandeko nanga pourquoi vous partager ce que vous partagez na mona kawa kete la partager pourquoi vous aboyer bandeko nanga na message on a ningi na yo kisabino eza message yo na zo lobela moi si nanga yunishi banzete eza makambo ya nation mais au fond de mo partager ndeko nanga partager c'est simple message ya boye on a na partagé en gros. Merci mingi na kulutu Freddy Mulongo mukena. Kulutu partager boyoka message bino moko siko bo juger. Bino bato bande ko finga biso. Siko bo juger tango to yebisa ke o bokecho finga ka mingi mutu ya boye makambo asali na mboka. Nazo yo kisabino. O eza ba commentaire pour comprendre que ceux qui bokecho afinga ka ngana pesa ka bokecho 100% raison. Parce que Bokecho c'est un homme intelligent et conscient. Yangwa fingaka. Yoshikoyo, bazobo tolo mabele. Oh, tout le monde a ba analyse, ba hypothèse, ba ndeko nangai. Tshilombo teki mabele. Ok, toyoka, bolanda. Bolanda ngo bien na bokebi nyonso. Francis AC merci. Bo partager mandeko nanga. Pourquoi bo partager te? Bo maboko makasi, ko partager za mbongo te. Oh, boni boy bandi kona ngai maboko makasi boy atako partager za papa si boy. Na moni choupette pete ya lobia sa to partager. OK bandi bolanda. Na matsano ma volume, batsa ma volume. Bandi ko na lingina jama matsa volume boyoka, bino moko siko bo juger makambo Tshilombo héritage azotike la biso. Héritage. Parlant de EAC, bolanda la partie est du Congo. Quelques mois, depuis qu'elle est descendue, il y a quelques mois, mais le président Tshisekedi a critiqué beaucoup et violemment les EAC à cause de l'inactivité des EAC devant les M23 qui fait des attaques. Mais aussi nous avons vu le général Kenya qui est les dirigeants des groupes des EAC démissionner précipitamment, violemment, brusquement. Maintenant, le président Tshisekedi est en train de se tourner vers la SADC. Nous pouvons dire que c'est un échec des EAC dans ce sens-là. Est-ce que vous allez retrouver les troupes? Vous allez récupérer les troupes? Nous n'allons pas quitter la RDC. Le problème de la RDC, c'est notre problème. Le peuple congolais mérite beaucoup plus et meilleur que ce qu'ils sont en train d'encourir maintenant. Et c'est un problème de 20 ans, 30 ans, ils méritent beaucoup mieux en tout cas. Nous ne pouvons pas continuer à fermer les yeux devant tout cela. C'est pourquoi la région, nous avons pris la décision
et nous avons dépensé nos ressources pour descendre sur terrain. Mais Monsieur le Président, vous n'êtes pas bienvenu, que nous soyons bienvenus ou pas, acceptés ou pas, nous sommes là. Nous, en principe, nous, Kenya, nous sommes le premier pays à descendre au Congo. C'était en novembre 2022. Et en ce moment-là, M23 était simplement à 7 km de Goma. Mais il y a eu les hostilités, c'est-à-dire des guerres, des affrontes qui se sont succédés. Et aujourd'hui, nous avons repoussé les M23. Et selon le programme que nous avions conclu, juste les 2 derniers jours ici, il y avait une mission composée par tous les pays, Kenya, Ouganda, Congo, lui-même RDC, Rwanda, Burundi, pour identifier les cantonnements des M23. Nous avons mis beaucoup de progrès pour stabiliser la partie est du Congo, à part les attaques sporadiques des M23. Mais ce n'est pas un problème d'un an, c'est un problème de 30 ans. Mais les 6 mois passés, nous avons pu faire ce que nous pouvions faire, ce qui n'a pas été fait. Pas de commentaires. Yo siko ndeko na ngai. Mutu azolo baza président ya Kenya. Président ya Kenya. Et loko etike nga na suka. Il n'y a pas même des jours. Ba outi ko conclure encore accord mosusu. Kenya, RDC, Rwanda, Ouganda. Ça veut dire bati kalana ba bundisa M23. Bandeko. Siko bazo mona banani ba bololé. Mission na bango balobaki baye ko bundate. Baye ko sala zone tampon pour éviter les accrochages entre une armée ya bino occupation ya Congo na M23. Mais baza alobi bien ba outi li suko signé na ba Félix que il faut suko ba sala tuba attaquer et ni ba attaquer M23. Ça veut dire depuis bayaki ba tika ko attaquer M23 ti. Et pourtant mission na bango balobaki baye ko bundate. Bayende ko tia zone tampon pour kimia ezala côté M23 na côté RDC. Et automatiquement tant que bango ba tia zone tampon, ça veut dire ba piller déjà M23 taille à se ressourcer en homme, en armes. Parce que côté oyo M23 azali, azako recruter. Rwanda azako renforcer ba Minduki. Ouganda azako renforcer. Félix Yemoko azaki na Namibie a lobby que M23 n'a pas force étrangère, ça veut dire il y a Soudan, il y a Kenya, il y a Tanzanie, il y a Rwanda, il y a Ouganda, il y a Burundi. Ba komi ko cohabiter na M23 place moko, ba komi ko fanda place moko, voire même ba komi ko zo ba taxe. Ça veut dire mbongo il fallait kota na caisse ya l'état o ya mboka ya bino. Bango ba komi ko zo yango. Bolandi tata oyo. Rwanda ya Kenya ya Tutsi, alobi boye. Problème oyo ya guerre oyo za na Congo. Eza iloko ya kozwa 30 ans. Ça veut dire pour 30 ans. Après, alobi ba dépenser ba ressources na bango. Donc ba bimisi mbongo na bango po ba yakuna. Boye bisanga soki muto abimisi mbongo. Il faut récupérer yango. Il faut récupérer yango par quel moyen o bango ba récupérer mbongo wana. En occupant nos terres et exploiter nos ressources. Ba mimaka na bamboka na bango ba tekaka peuple zaïrois. Ah batu ba Kenya ba bunda wapi? Ba Kenya ba bunda armée nini oyo ya bango boyokaki ekenda bitumba na quelque part ba bunda ba gagna bande konanga tozwa conscience tolong toza ba motonte Félix a teki mabele Fayulu Bemba Katumbi bango to ba teki mabele preuve que moko na bango azolobela makambo est te po akendo sala campagne na est moko te na bango azolobela ke akendo sala campagne na Bunangana na Ruchuru bazolobela ngote yoka tata oyo biloko azoloba alobi to fandi balinga te to fandi toza wana bandeko na mboka wana plus de 100 millions d'habitants
tozangi ba jeune ou ba kokota na armée oyo d'ailleurs alobi président Burundi alobaki nini toko bimate juste oyo pa oti kolobango na information moko écrite na mona kango alobi boye o kako président ya Kenya alobi boye toko bima na Congo te jusqu'à ce que Congo et ko réformer armée na yango mais entre temps bato baza ko déstabiliser armée à Congo ezali bandeko na bango ba tutsi ba Rwandais Kagame a injecté ba tutsi ebele lelo siko Kagame aza ko bunda azwa lisusu ba nini comment on appelle ça ba M23 o eza composé na ba tutsi ba nilotiki tu ba musutu ba uti na ba Soudan ba uti na ba Kenya ba Rwanda ba uti na ba Ethiopie ba sangisi bango bazwa bango lisusu ba kotisa bango na kati ya armée na biso mais entre temps bazo bisa kino bango ba kotika la wana jusqu'à ce que armée qu'on a réformer et pourtant bango nde baza ko déstabiliser armée wana ba koti si ba généraux na bango ba officier ba koti si ba soldats et belé à Rwanda ya ba tutsi tala koma bazo sakana na bino bolanda tata o ya muindo oyo biloko azolo ba bande ko na ngai bo moni yango eza normal donc ba yé ko assiéger biso na 30 ans donc pona bango bouna bango faut batika pendant 30 ans. Sans oublier que azolo bila ba ressources na bango o bango ba dépenser ça veut dire ba bimisi ba mbongo na bango ba futi ba militaire ba soldat o ba ina mboka o ba za payer il faut ba récupérer mbongo wana et mbongo wana bazo récupérer nani na ba matière ba donc baza prêt à kokende te Félix makambo azo kosa bato azo kende koluka krasoki ba aide nani na SADC non soit les ba farce. Félix, il faut à démontrer bateau. Félix a été koyib sabinoke bateau yo ba komi kozwa ba taxe. Mais entre-temps, yemoko Félix a parti le bangol bi batika la mois de septembre tala lokuta. Félix azolo bila merci mingi bana quartier rond njili merci en tout cas. Félix azolo bila makambo mois de septembre après ce bango 3 mois mais bateau yo bango azolo bila il faut moins 30 ans pour que Congo ekoma malamu. Comment bande konanga bokozala tokozala boye lokola banyama tokozala banyama lokola boye pourquoi peuple zaïrois toza kola musabino bande konanga na yebite bofandeli kaka musique bofandeli kaka ba concert bande konanga mabele za ka mokande balobaka mama za la moko ba papa ba ko la zemia ba ko zo zemi ba boko seli papa moko soki ya mutu soki ya Équateur ndoka papa mo Congo ça se fait oye ko sutuka ka bo si okola papa na bino yeko bima boye nzoka zalaka mungwandi mais yo babamba yo papa moko soki à côté ya nini ya bandundu papa bazalaka ebele mais mama zalaka moko mama bakoselaka yete mama bakoselaka yete mama azalaka moko papa bakokosela ye eza lokola mabele ndeko na ngai mabele ezalaka moko mboka no eza moko eza mibalete atozwi nationalité ya libanda ndeko na ngai yeba ke jour ba enregistra ki ba komaki origine na yo ko bande botika kolanda bande ko bazana kati ya distraction o ba fandeli ba musique ba fandeli ba polémique ba bande ko ba taliba oyo ba fandeli ba omona ka Félix lokola Félix azobundisa Félix a uti ko kosa bino na kananga ke akobundisa bato oyo ba koninga konini bato nyonso ba kotia insécurité na mboka wana mais bato ozo tia insécurité bango ba Kenya ba Kenya bato ozo tia insécurité parce que bango nde ba bénéficier d'insécurité. Merci mingi na moni quartier Romunjila lobi tozo partager merci mingi. Merci mingi en tout cas Clovis Mbele bozo partager te bandi kolanga ils ont une information très importante o na mboka na biso ebele ba yebite ke Félix ateki mabele ça vient de se confirmer na président ya Kenya alobi ba kolongwa te pour na bango baza ko envisager au moins 20 à 30 ans pour bango ba fandi la biso yo président ya Kenya sakana na bato ya Kasai soki lelo boza ko vivre na mabele wana na bandi ko na ba tuti bosakana na bato ya Kasai bazaka faible en esprit toza ko bunda jour kaka to ko récupérer Kinshasa na milai na bino wana ba bobenga banani ba Masai boko zonga na mabele na bino les 30 ans au bino boza ko planifier bo fanda mabele na biso boke no fanda lopango ya limité bande ko tozwa conscience bato yo Félix akateli bango mabele bazo ya na projet ya kofanda même kozwa wana balobike 30 ans kofanda non na mutu na bango il faut bazwa secteur nyonso wana ba créer un état moko imatuti
ya batutsi yango zomona ke ba Rwandais ba Ougandais bandi baza concentré makasi parce que ba yebi ke Congolais za na distrait, Congolais za na po abinaka, Congolais za na po na ba prière. Mama bana talela ngano pasteur abande ko bina na ebite so na tindela kio. Na ebite so ki na komona ngo bomona makambo ezoleka na mboka na biso, je ne sais pas ce qu'ils a awa bomona na ebite bo mais ce qui na moni yango te na koyoki sabino bomona distraction ba memeli biso na mboka na moni yango te bomona toyoka ta pasteur nano moko oya bino bolingaka ye mingi boyoka matea oyo yaza kotea makambo mabelezo kendea yoka siko matea ba pasteur bino moko boyoka côté beauté on néglige. Oh là, au froissé. On va nous en a caleçon moko vandi 3 jours. Alléluia. Tozo mona te mena on lo ba oyokia. yoka matea O posa na ngo lo ngona wa après qu'il ta. mboke so kende yoka matea Et c'est au milindi. Boulousi. Tetika na lo ba papa. Le papa. Na lo bien. Et ta mobile ta na mo o sala caleçon 3 jours na zo. Ce qu'on yoka matea Yo na des odeurs. Alléluia. Oui. To yoki yango libanda. Libanda. Yo moko. Kati na yo. yoka matea Olingi mai ne langa te. Ok, d'accord, là, quoi, place. Ok, de vous côté la maille, na loinga bat. Mais nanda, Yo moko na horaire. man, Cécile Bima, Cécile. Maman, on yoga bien été. Alléluia. Kasi kota ta douche. Au chocolat. Chocolat. bozoyoka matea Changer ta break d'assez et permettre yo évoluer. Journée za moulai. bandeko tomona batolokola batolokola ba Martin Luther King batolokola ba Martin Luther King ba pasteur o batelema pona ko éveiller les Américains, les Noirs américains jusqu'à ce qu'il kufa tozozo ba homme politique lokola ba nini ba Malcolm X nalandi vers les années 60 un Américain noir américain azolobela Congo Malcolm X toya na Afrique ozozo batolokola ba Resmo Tutu ba pasteur mais oya bino ba pasteur tala na moment oyo mabele za kokende bandeko boyoka masolo pasteur azobeta na kati ya église. Donc makambo ezoleka na est wana est comme lokola état mosusu comme lokola makambo ba ukrainien makambo ezoleka na bandu ezala ba pasteur ba musicien ezala ba nini ba politicien etali bango te tala makambo oyo bango azoloba tala pasteur mobimba makambo azoloba au moins bazala conscience parce que mutu soki a raté éducation à l'école église récupéra ka mutu wana éduquer ye comment vivre dans la société. Mais tala makambo yo est-ce que wana pas Denis laisse makambo azoloba eza biblique na verset ni ya koya kolobela ba sous-vêtement ya basi ba pesa biso parce que Bible eza kolobake prédication tout oba côté ya bino il faut ezala approuvé par les versets bibliques appuyé par les versets bibliques. C'est pourquoi bazolobela ke il faut que un chrétien ozala lokola ba chrétien ya béri ba teyo eloko ozu otali ya mona Bible olobi oui eloko na moni boye bisanga siko matea oyo Denis les azolobela l'église na ye ya ba sous-vêtement ya bana basi eza na verset ni boye bisanga ibande kuna ngai. Donc mboka na biso baza ko financer ba pasteur pour distraire les peuples ba musicien pour distraire les peuples ba politicien de kolobate bande kuna ngai mabele za moko mama zalaka moko ba papa bazaka ibele moko nde abotaka mais bako bamba n'importe quel papa ekepe esimbi pe omoni pe batali pe papa ngona yo ba très bimi mais mama bako sela kaete mabele zalaka moko ndeko nanga atoza belge atoza américain ndeko nanga ozali zairwa bako sayote po komi na mikanda ya libanda tango tuza ko sala ba appel yomba la moko zo monake etali biso te eza bomba bokecho na isonde ko nanga toza batolokola bino ezaka po toza conscient ya makambo zo lekana mabele na biso peuple zairwa bande ko nanga tozwa conscience s'il vous plaît. Chilombo aza mutu ya kobengana ngai nazo continuer à insister bande ko biso ya Kasai
bino moko bobuki koyoka projet ya ba Kenya, ça veut dire ba touti pouvoir ya Félix et outi pas ba Kenya o place akede o signer na Cameroun mais boyoki projet na bango lelo lobi Jean-Pierre Bemba Mbusa Nyamwisi na Christophe Lutundu bazaki na Angola bazako kende ko négocier na SADC mais entre temps côté oyo tala comment bazo signer makambo na bato oyo bato na baye pour 30 ans. Ça veut dire que on a calculé ce qu'on boulot en ango. Maman Fatoumazé, na moni okomi bon éviter so lingo komani isoto bon na moni okomani lo ma to konga so na éviter so lingo komani. Bandeko. Bo expliquer ngai. Calculer ce qu'on boulot na oza nango. Plus 30 ans au bateau na ba projet na 30 ans na ba projet ça veut dire ba lingi ba développer mboka na bango na richesse na biso. Pendant ces 30 ans, ça veut dire que les Congolais vont kolela biso tokokende totiki bana biso sous occupation bande konanga itoza quand même toza banyamate. Eza nango jemu ke soki Congolais to azu conscience lelo chilombo na bani na ya bakabila wana ba katumbi na ba fayulu na ba bemba bango to bakokima. Les problèmes ezali ke bokomi bato ba parti politique bokomi bato ba église bokomi bato ya ndeko na ngai oza Congolais ou bien zaïrois oza mutu ya mutu te oza mutu ya mutu te ndeko na ngai. Message on azaki nango bo partager bato bazana ba site ba YouTube bozwa boyo kisa bato message oyo président ya Kenya sa koloba Nzambe apambola bino message na ringa na loba tele lo metango na moni loko itikenga na zo obligé na loba na zo loba pe pona ba petsa ngana no pona ba mutu oyo kane to zo loba ke bazo memela biso ba distraction toza koya kolobela lisusu bato oyo bazolinga koya kobetela biso muziki awa bino moko boyoki ba Kenya eloko oyo bango bazolinga koya kosala awa mais bazolinga koya kobetela biso concert epa ya mwasi kombo na ekimi ngai mais naza kopesa bino mail ba combattant fantôme le combattant fantôme tozo senge pa na bino moko boyoki projet ba tuti baza koya kosala ni kofandela biso 30 ans mais ba musicien oyo baza financé na gouvernement ya Kinshasa. Moi si mosusu kombo lezo ki mamena opesa bino ba mail bande konanga bo benga s'il vous plaît bo benga bo tinda ba mail ya bibembe ebele ya bato bakufa tinda ngwata 10 000 tinda yango nde konanga asa ko beta ya donc kala mingi ta zolinga ko beta to tiko zo information kala mingi te ezali na donc concert na zo ninga beta na casino de Paris donc na 16 rue de Clichy donc code nango eza 75009 wana eza na Paris. Téléphone na bango wana na téléphone ya nini ya casino de Paris parce qu'il faut ko benga ndeko na ngai benga bango wana eza na salle ya casino de Paris ezali 0800 008 926 wana soki obengi bakolo salle pona koyebisa bango concert wana biso tokoya place wana bino moko gouti koyoka koma toza koyebisa bino koma bali ko mema biso to binaka koma bazo mema biso to sambelaka koma bazo mema biso na kati ya ba politique ya distraction mais entre temps ozoyoka projet ba tuti donc ba ye po ba siéger bazo mboka na biso bo awa siko to kei na préfecture de police ndeko na ngai oza combattant fantôme zwa adresse oyo na préfecture de police okomi pp-bvp-manif@intérieur.gouv.fr bande ko bozwa bato boko tinda ba mail okomi pp-intérieur.gouv.fr oyo babandi ko tinda bibembe na mail wana eza ya préfecture à Paris pona ko yisa toza prêt à kobina te
numéro na bango ya téléphone ezali 01 pour la biso toza libanda je pense qu'il y a 0033 de tient 1 mais ba o baza na kati ya Paris ezali 01 53 71 38 17 pour na bato boza libanda botie code ya 0033 numéro mosusu paka na numéro ya préfecture de police ezali 0033 15 37 14 863 pour na bato ya Paris ezali 01 53 71 48 63 wana eza numéro ya préfecture de Paris bandeko na ngai bo benga ebele bandeko na ngai FM les sages benga po yo pe obenga kate ozala na éviter ce que za molimo nini toye lisusu na mail ya police mail ya police ezali événement @paris.fr bandeko botinda biloko kuna bibembe kokoma ebelete o vous voyez nous les Congolais nous sommes mécontents non okomi muke par rapport à concert otindeli bango ba photo ya bibembe bato bakatana mabele mitu makolo to tindela bango bibembe kotinda moko tende bona ngai soko za na bana mama kanga bana yebisa mama bana bolukelanga ba photo ya bibembe ya bana ya 8 ans ya 2 ans ya 3 ans o bazo violer bango na Congo potindela ba mona koma mwana ya 3 ans 2 ans baza ko violer pa mikolo mais entre temps ba musicien oya bino ya Congo balingi ko ya ko binisa biso baya ko binisa biso bino moko boyoki projet ba tutsi e uti na monoko ya président ya Kenya bolandi yango mais awa na poto tozo senge pa na bino ba combattant fantôme mama papa soko oyebi kumelite benga mwana na oyo seke ilanda biloko komanda iso so sala wana tindelanga na mail oyo kanga bana mama ozana bana 4 yebisa ba benga pe bana bango ba tinda po toza prêt à kobina te mutu moko te ya ikrenye moko te akobina na moment oyo azate risque moko akobina na moment ezate parce que pas na bango bitumba ezali to ya na numéro na mail ya police mail mosusu ya police ezali événement @paris.fr numéro ya téléphone ya police bande ko ngai bo benga ko benga na ndenga gentité benga bango na ndenga lombe lombeke boko vivre yango makambo mona ya fali numéro de téléphone ya police ezali 01 42 76 42 76 wana eza police kata ya Paris mail mosusu ezali bon je pense que même mail on appelle ça qui yango ba répéter yango lisusu donc bandeko numéro de téléphone kaka o wana na pesa ki bino yango ba répéter lisusu bo tinda ba mail bandeko na ba mail wana bo tinda ba bibembe ndeko na ngai parce que bato ba ko mema biso na distraction ya boité bandeko na ngai bo tinda ebele bandeko parce que mboka na biso ça ne va pas to tiko la kisabino ke de quoi bato wana baza ko préparer pour na mboka na biso nzambe apambola bino bandeko na ngai awa to komi komona mama Félix akomi osambela pona bato na hebité depuis na yeba mama oyo bala liboso na mona otala mama Marthe ndenge akomi mabelezo ke tala mama oyo venir bato bazofukamela ye tala mama aliénation généralisée botala et puis na hebité soki asala cours ya théologie ou bien aza mama prophète tata mobimba pe uti na ndako na yo oyo kofukamela mama olanda tala ya biblia biso tobanda koteya depuis bo jeunesse tala awa bilili eza koloba nyonso wana mpo bazwaka baposte na tata mibimba botuna mama Marthe signe azotia bana bilongi ya bato eza nini situation ngo nini na bilembo na soki ezalaki bapasteur botala ya église dite de réveil ngai tomona signe wana baminiature balive par-ci par merci mingi bandeko na ngai nzambe apambola bino et Sadik Jospin de Muyomba donc mabito yako iko tellement je suis un peu niko yulu kidogo nyesikiza en tout cas bitu kwa kama na nitakufilmer utaona tellement je suis un peu occupé takutumia bitu yako Muyomba nyesikize sana merci mingi na Claude Lopili merci bandeko tu oyo bokoti merci mingi na Omar Kayungo merci mingi bandeko na ngai toza continuer toujours na kosenga bo partager émission ezaki kaka ke oyo bakoti na retard
bo kota na ba site ya YouTube lokola RD Info bokomonango et pas ya tolo belavi bokomonango et pas papa alimia bokomonango bokota pena bokoto TV bokomonango nzambe apambola bino Charles Ngongo ndugu habari mzee na kufurahi sana kuona ndugu yangu bandeko na ngai merci mingi tolakisi bino projet ba tutio bayenango bayena mutu na bango il faut au moins 30 ans ya kufanda na est ngai mutu na lobite président ya Kenya na bao bakoti na retard bokomona ngo boyoka président ya Kenya ou bien mama pesa lisusu pona yo kisabato boyoka bao bomona ki angote boyoka président ya Kenya après na clôturer merci mingi na vie Edi Bolombo les sages donc les greffiers international merci mingi bandeko na ngai pona ko bandela na lingi na zongi sela bino lisusu boyoka likambo oyo na salili yango émission esalinga pasi makasi ya mama bana nazomona nini te oya Kenya oyo bandeko bolimbisa ngai il faut boyoka yango oyo bolanda bandeko bolanda RDC maintenant très vite parlant de EAC la partie est du Congo. Quelques mois depuis qu'elle est descendue, il y a quelques mois, mais le président Tshisekedi a critiqué beaucoup et violemment les EAC à cause de l'inactivité des EAC devant les M23 qui fait des attaques. Mais aussi nous avons le général Kenya les dirigeants des groupes des EAC démissionner précipitamment, violemment, brusquement. Maintenant, le président Tshisekedi est en train de se tourner vers la SADC. Nous pouvons dire que c'est un échec des EAC. Dans ce sens-là, est-ce que vous allez retrouver les troupes? Vous allez récupérer les troupes? Nous n'allons pas quitter la RDC. Le problème de la RDC, c'est notre problème. Le peuple congolais est beaucoup plus et meilleur que ce qu'ils sont en train d'encourir maintenant. Et c'est un problème de 20 ans, 30 ans, ils méritent beaucoup mieux en tout cas. Nous ne pouvons pas continuer à fermer les yeux devant tout cela. C'est pourquoi la région, nous avons pris la décision et nous avons dépensé nos ressources pour descendre sur le terrain. Mais monsieur le président, vous n'êtes pas bienvenu, que nous soyons bienvenus ou pas, acceptés ou pas, nous sommes là. Nous, en principe, nous, Kenya, nous sommes le premier pays à descendre au Congo. C'était en novembre 2022. Et en ce moment-là, M23 était simplement à 7 km de Goma. Mais il y a eu les hostilités subséquentes, c'est-à-dire des guerres, des affronts qui se sont succédés. Et aujourd'hui, nous avons repoussé et selon le programme que nous avions conclu, juste les 2 derniers jours ici, il y avait une mission composée par tous les pays, Kenya, Ouganda, Congo, lui-même RDC, Rwanda, Burundi, pour identifier les cantonnements des M23. Nous avons mis beaucoup de progrès pour stabiliser la partie est du Congo, à part les attaques sporadiques des M23. Mais ce n'est pas un problème d'un an, c'est un problème de 30 ans. Mais les 6 mois passés, nous avons pu faire ce que nous pouvions faire, ce qui n'a pas été fait. Taliban, trahison à Bino, vous allez payer. Vous mettez là qui Félix Maboko na Kagame na Museveni. Vous moni fruit na yango. Vous moni fruit na yango. Nzambe apambola bino. Message nazaki nango yango wana. Merci mingi. Abande ko tubalandi biso, soki moi dédicace za makombo imatana ko monango Omar Kayongo. Merci à Mingi en tout cas. Na mono komi ma wa plein Chilombo il faut akofa donc merci Mingi. Ma message inde yangoana. Fatou Mazé merci à Mingi en tout cas. Donc bozo minga mutu na lobi yango te boyo ki biloko ya sinya ki bato o ya zolo bana za président ya Kenya.
bisiko Félix akende ozwa pouvoir projet na bayango il faut otika na ti ba 30 ans donc biso makambo olobaki nzambe asunga azate toko bundi sabino merci mingi na bonyenga ilondo bonyenga partager ce qui est important de konanga eza message kaka okomelanga te bonjour c'est bien mais bon partager c'est très important partage c'est très important Nico Hitler merci mingi Nico Hitler donc zamba pambola yonde konanga bon partager c'est bien tout que ça la bien message nazaki nango ana sans oublier donc mon cœur Yoniche Banz est la plus belle dame parmi les belles. Elle est là donc toujours derrière moi. Elle me pousse pour avancer de l'avant. Merci Mingina Charmangongo. Que Dieu vous bénisse. Donc la lutte continue. Sans oublier le 25 novembre, biso tout na Paris. Biso tout na Paris. PG Monde. Komi Banze. Merci d'inviter ce Ligol Wani. Merci Mingi. Peut-être Lingo Pesa Madame Mbote. Merci à toi. Le 25 novembre, tout le monde à Paris. Bino moko bomoni ba projet ba touti et pourtant bato ba financaka fali na ba concert eza ba touti. Bino moko boyoki projet ba touti 30 ans ba ko fandi biso na est mboka wana. Bandeko. Tozo senge pa na bino le 25 novembre na U Arena na concert à fali. To répondre massivement de Konangai. Il faut te répondre massivement pour na kokola kisana monde que toza ba peuple ya kobina te bande Konangai. Bino moko bota na makambo ezana koleka na Ukraine. Ukrainien ni no komona lelo beta concert a kende kobeba. Ukrainien ni. Ukrainien ni bande Konangai o bokomona lelo a beta concert. Boye bisanga concert ba Ukrainien place ni bomoni. Mais oya biso baza ko boma biso, baza ko botola biso mabele, mais bino ka ko ya ko binisa biso. Peuple Zaïrois toujours senge pa na bino le 25 novembre biso tout na Paris na U Arena. Semaine zoya na ko pesa bino ba mail, o il faut ko tinda ba mail, il faut ko tinda ba photo ya bibembe na préfecture à Paris pour ba ko annuler ko soki ba boy ko annuler yango to ko senga ndeko na ngai soko sengi na no congé te senga congé parce que on doit aller corriger Fali Poupa Chipumpa. Fali Chipumpa il faut tout corriger. Merci mingi pour nos patriotes tout, ba combattant fantôme, na oti ko pesa bino devoir na bino botinda ba mail, Nzambe apambola bino.